Donc oyo ezali village Trinidadi. Village Trinidadi kaka ndenge ezalaka toza na kati ya village Trinidadi bomoni likolo kuna bakomi staff pesa ntango. Donc pesa ntango donc musique awa koda ma satellite donc nayebi te ko. Donc oyo eza village Trinidadi mboka oyo donc soki bandimi oseke ozali na kati ya masolo. Donc ndenge bandima na bango pena Ibrahim ya Nzambe na nyonso ya ma Charlotte Pigeon Vert. Donc oyo tozomona awa yoka pesa ntango ndenge bakoma ye mama na ngai pesa ntango partout. Donc mankambo eza musique donc nayebi te quoi. Donc so tala ba anti-flamme na kati ya village Trinidadi nayebi te quoi ba anaconda nayebi te quoi. Donc nayebi te quoi DBS bazawa nayebi te quoi ba petit king nayebi te quoi. Donc nayebi te quoi. Satellite donc na kati ya pesa ntango donc so ozate donc eza musique quoi. Balobi o pesa ntango donc eza vraiment journée ba maman kaka ndenge ezalaka c'est ça imagine ya filmer ngai ouais les amis de Londres ben c'est trop donc parce que vous allez bambote belé Ibrahim Nzambe na nyonso donc ya ma Charlotte Pigeon Vert ben c'est trop donc balobi lelo ezalaki bina février donc journée de la femme kaka ndenge ezalaka mpona maman parce que ozali ya bino yango wana donc nayebi te so na okoloba nini donc Marie Ntumba nayebi ke olataki liputa lobi nayebi ke ma Charlotte Pigeon Vert olataki liputa lobi donc oyo eza mwana bino besekta to mpasi bozali amisi kitoko donc Claude Maloba Claude Mignon nayebi te so na oloba nini PDG Manje Koko donc Londres mobimba staff mobimba tobosani bino te bana pesa ntango toza toujours lelo tozalaki toujours na style ya époque kaka ndenge ezalaka bana mai tuna bapala mais nakende kotala moko su ya pesa ntango satellite po lelo ça fait un mois depuis tobundaki père na biso un mois ezalaki lelo bokomona pe satellite bocomprendre que artiste apesa ntango azali donc makambo oyo esuka awa te Ibrahim Nzambe na nyonso donc yo ozali toujours papa ya bana oyebi ndenge nini okochaka bana na yo coaching na yo eza bien donc yango wana quoi Tony Twing Gogan Yvonne Sodake donc bino tu na kati ya pesa ntango boza toujours amisi kitoko na bosani te Marie Claire esekela malaika limite tata mwasi nayebi te kwa Charles Mbongo na Mbongo donc bino tu pesa ntango eza ya bino donc pesa ntango eza ya bino Yvonne Todake donc nayebi te so na loba ni Claude Maloba Claude Mignon donc satellite yeyo artiste apesa ntango le barreau des athées quoi. Yeah. Quand l'esprit tout expliqué quoi, que tu m'as dit. Ça dit il y a des lots, ça fait un mois. Et puis la période est le 9 février, le 9 mars, ça fait déjà un mois. Ça dit que tu es là, il est là, il est trop. Tout ça, c'est des cœurs toujours là quoi. Bah la photo. Ça dit que sinon le bamalin parce que je suis toujours stressé quoi. Ouais. Brahim t'appelle à nous solidaire, un beau théâtre quoi. Nabi que ça t'as yo. Dans la systématique au sol là. Charlotte, ma Charlotte. Pigeon jaune. Pigeon vert. Pigeon vert. Dans la biso. Il y a le barou tous à terre. Soleil. Soleil, on a mis que le futur nous le baillons pour la mini mini ne va pas ma Charlotte. Pigeon vert. On a mis que le baiser à bino. C'est les sous allés dans la même nation de quel est le ministre. On a pas la belle banane qui nous. C'est-à-dire que belle tumba donc Francis Bombo Marie Claire c'est que la malaika Yvonne Todake donc bango tout wana c'est-à-dire que le poto qui tombe ni tata moi aussi balata ba maputa la tangi puta wa bisbe de la maputa nenga Marie Claire c'est que la malaika ezaki dega donc kozala bisbe to zaza tout ça temps toujours en forme dans le bateau ya te ouais Nzambe na nyonso leader na dit on est là satellite c'est cela nabi délai en partie ali nabi le salarié masolo na ménage grand pote José vraiment na Londres satellite yeyo si amisi kitoko satellite yeyo donc tozalaki na mawa aussi kokunda père na biso ça fait un mois déjà un mois yo donc mwana moi ici pour la médecin yo pesa ntango toujours en forme donc na posani pe ami na ngai
kaka ndenge ezalaka le best le Congo le best le Congo oyo eza village Trinidad donc cameraman yaka no na image so likolo omona bakomi staff pesa ntango donc awa si bandima donc awa soki bandimi oseke epesa ntango donc danger pesa ntango akota déjà na kati ya village Trinidad yaka na yawa village Trinidad donc awa soki okota seke danger balusa kotoyo pesa ntango bien signé Ibrahim Nzambe na nyonso ma Charlotte Pigeon Vert donc amisi kitoko makambo apesa ntango kafu na kafu donc moi de la femme au pour la maman donc de secteur trop bas à Londres donc il y a bien un mois là quoi donc ciao minga au lobezate donc bye vraiment quoi mais to pour sanité makambo ezaka musique satellite azaliawa petit king azaliawa donc Ibrahim Nzambe na nyonso il faut que satellite oyoka petit king mais oyo eza ba œuvre oyo eza toujours mpona mutu oyo ebisaki nga wana mais eza na ndenge système bolingo napesaki mona mwasi oyo sirema na banzaki bolingo mpe bisengo nga na ye lelo yo bebisi mama bongisi ezaleli kitoko elakisi libala te Ibrahim Nzambe ma Charlotte donc makambo Jean Verte makambo za musique yango ko voilà mingo lo bezate Ibrahim Nzambe na nyonso makambo kafo za na pesa ntango donc ba bonne fête toujours na maman et ma Charlotte et Pigeon Vert mimi tata moi si Yvonne Todake donc bino na habité quoi donc na habité quoi bibi chez Moussamba maman na Naomi na habité quoi donc na habité quoi donc boleki vraiment belé na Londres donc pesa ntango donc tolingi bino trop donc alaka songalela bino donc toza vraiment ya bino quoi donc na habité sur dans le banini aux adon na Lille PDG Manchekoko na habité donc babi bino ne ba témoin ya makambo oyo Monique Chama na Elise Chama donc na habité quoi staff de London mobimba donc ba mbote ya trop donc ba Jérémia donc bosa vraiment belé donc ba o ba donc ba o ba té donc à suivre ma belé donc ciao bye